Fini par les sons, fini dans les vents pour l'indépendance. Fini au sous, c'est au pinda, daimana, chido twendele, nakita tokotomba mo, nakoleka kitoko, kikabu, Congo, yakabulu, Congo. Bomi pasteur kuna bisika wapi pasteur Bopasa ye azali moko ya bandeko ya Kitawala oyo kuna koboya ko voter bango bazali ko penser que etumba bakoko babundaki kuna mboka oyo esengeli tozala kana ba président mais esengeli tozala na roi, c'est-à-dire que ndeko kozala wana azala roi pour que akosala kuna 50 et 10 ans mais ayeba que azali wana pona asala malamu de façon que mwana na ye to pe bande ko libota yerete pour que mboke kene malamu tina nini bande ko landa biso. Grand merci na bino na fidélité na confiance bokona au parleur na mitema ozokoba toujours kozala na biso meilleure émission ya bokoko de l'année 2023 bozali kokoba toujours pe kozala na biso toujours kobanza pe que bakoko nzambe barozala na biso tout pour ça la tout pour ça sur le meilleur de nous-mêmes pour ça là au-delà. Merci na bande ko na ba suggestion na ba conseil na bino to resola on marambu awa tout ça la période oyo ba contestation bipa ina ndenge bozali un peu kolanda ndenge pe au parleur bozali ko ça la ba exclusivité ko publier ba marambu bande comme sous na ba tribunaux bande comme sous na ba cour tout ça pour hôtel c'est que bazali contre tout ba sécurité na maïma pour na meyo te ko le cas bazali na posa ya ko bazalo senga ke ba ko bandela ba marambu bande comme sous pe bazali content baza ko banza ki mambo le kani malamu mais ba mususu baboki na bango pona ko voter botala memi pe ba biso pe na baliwa makambo ko to ki na ndenge ni tozali awa na moko ya ba représentant moko ba pasteur ya bandeko ya Kitawa to comprendre pona nini na makambo ndenge ko botala ma est-ce que bana bakoko esengeli lisusu ba voter lisusu te to ndenge nini papa ke mbote na yo mbote papa journaliste sango ya mawa oye mbangu avant d'abord ya makamnyoso pour la nimba bomi moko na bino. Merci papa journaliste sango ya mawa condoléances na bandeko o baza esika pasteur akufi na mboka kuna soki na akufi na gare ya Komo biso Kitawala to votaka te na tina yango tomoni ke bato ebele basepelaki pona vote na bandimisi koyo ke vote ezaka malamu te vote eza bien te pasteur nazwi sango pasteur moko ya ba pasteur na biso ya Kitawala babonie kuna pona likambo ya vote mais Kitawala toyembe kotalisa bato ke vote ezalaka malamu te pona biso mais tokoyeba tokolandela liwa ya moto wana tina suka na nzambe wana oyo apesaka bakoko makasi ya kozwela bato nyonso bafandi na kiti ya bokonzi oyo lelo baza kolia baza komela me Kitawala eza na valeur te mais topesi kaka bandeko nyonso ya Kitawala esika bazali lofunga Marseille na libota nyonso esika baza kokende na matanga wana kombo ya papa ya monani bon kombo ya pasteur wana ba pesi nanu kombo te babengi ye tango tosololi bayebisi ngaka pasteur moko ya pasteur na bino babomiye kuna pona makambo oyo eleki ya bavote oyo mais nanu penza na kombo na ye. C'est-à-dire nini est-ce que pour baboya kikolata bakolo pe bozwaka papa journaliste na Kitawala eloko nyonso oyo eza kosenga elembo ya mabe na mboka oyo biso tosimbaka te carte de rete biso tokoki kozwa yango te eza carte ya vote biso tovotaka te tozwa carte de rete toke nango wapi polo na yo osali dekolasi na yo po biso tozwa eloko moko te oyo eza kotinda bato na ndenge ya bokabwani po biloko nyonso wana eza komema bato kaka na bokabwani na koyinana na kobomana lelo bainosa mosusu baza kokufa na mabele ya bakoko na bango pona yo mokendi na boya ndeko oyo aza na cameraman kuna eza bien te nzambe alingi yango te na mabele oyo bakoko pe bokonzi oyo lelo oyo baza koyela ezwamaki na minduki te ezwamaki na makanisi na bango bamemi biso te
na yo ba lisolo ya ba côté ya ba Congo ba soda mikusi ba bima oui linga ba lisolo ngo to na komema bandeko batala discours ya Lumumba na le 30 juin na komema bandeko batala omoni si ba soda ba bima avant Lumumba lo bano avant Lumumba bima le 4 janvier ba bima batalisa tozana gouvernement mibale le 4 janvier qui va pas fait délai oui na yebi yango très bien pe bandeko bandimaka pe yango te po tolingi tolobela bato makambo tozolobela bato makambo ya solo bazolinga te makambo oyo ya mabe nde baza komema biso omoni sikoyo lokuta ndenge ezomona na sikoyo ke nayebisaki yo ke na ye na cercueil mpo na kokunda lokuta ezala ngambo ya baeglise ezala ngambo ya gouvernement ifo lokuta tokunda ye eza mboka oyo bakoko bawelaki mpo na biso tomona bolamu mabele na biso bakoko baweli toliaka te tomonaka kaka pasi me bato mosusu baza kobeneficie na mabele oyo me ngai na ye awa papa journaliste mokembi naza na etumba moko mpo na mabele oyo ezonga na maboko na biso etumba na ngai ezali kaka epai ya katolike bino bodiembelaka kaka katolike boye papa journaliste todiembelaka katolike na ntina moni bible africain yango oyo 2000 ans de christianisme yango engagement de l'Afrique yango oyo eza babuku ya katolike oyo eza mosala ya katolike engagement de l'Afrique omoni babuku oyo nde nasimbi boye katolike mission na ye ndenge ebandaka ti lelo ekomami awo musulman protestant kimbangiste kitawaliste histoire nyonso eza awo témoin de Jéhovah histoire nyonso ezali awo mais ngai etumba na ngai kitawala bandimi ya katolike bazala témoin na makambo nazoloba lelo mpe na makambo oyo nalobaka liboso etumba na biso mpo na gouvernement na biso ezwa mpenza kimia fo senko epeya koma gouvernement congolais lokola lelo toza na président Félix ye nde président siko président oyo azwi mpifo lelo ye akomi président mpifo yango bazwaki yango na lolenge nini na maboko ya Belge banani babundaki mpo bango bazwa mpifo oyo me bandeko bazobandelaka bameme makambo mboka lelo kutu baisraélite bakomi kosenga ke bapalestinien balongwa na Gaza bakokoya na Congo bino bato bokoko discours na discours papa journaliste bosali nini komemanga na ngambo mai bozo kolobelisa mai papa journaliste naloba makambo ebele oyoki makambo wana toyoki yango te nayoki yango na sepeli osotuka lomako kuna be bapalestinien papa journaliste naza na elaka wana pesanga ta nalobela yo allez-y oui omoni ntango mondele azotika ekafela azokende ayebisaki bakoko na biso bien ilombo Pierre biso tokei soki botosi nzambe te tokozonga na mokili na bino kolia bino nyama yango makambo yango emonani deja omoni ndenge bandeko nalekaki na émission moko na officier TV bandeko bazoloba na ngai journaliste motuna otunaki ye wana ayebi pa meme kombo ya nzambe yango nani nzambe oyo toza kosambela lelo bakoma na buku nde biso tokosambela mpo kolibere mboka na biso ndenge bakoko baliberaki yango nzambe eza secret ndenge bapesi mwasi na mobali chambre ete papa na mama bakota na kati ya chambre makambo oyo ekosalema kuna mwana amona yango te liloba ya nzambe eza nde secret mpo Yesu atambolaki na 72 apôtre bayaki kokweya batikalaki 12 na 12 wana oyo ayambaki molimo mosantu azalaki moko liloba oyo eza nde na secret kitawala biso toye na procédure tokoki koleka kosala makambo sa toleka na procédure pasteur ezela no malembe ntango ozali koloba secret tomonaka awa ntango mosusu bangunza le 4 janvier liboso wana bazali kosala kosala bamambo papa ezali mpe kokende nini me bino façon na bino kosambela papa journaliste mpona nini ntango ozali koloba donc bato bakoki komona lolenge na bino kosambela te to ndenge nini papa journaliste très bien na motuna wana mboka eza nango na mobulu makasi komemaka ngai ngambo ya bandeko na biso ya bangunza te mpo mboka oyo soki lelo ekomi na désordre na mobulu mpe ezoyebana te na bandeko wana bangunza nayebi ke bakosilika lelo nalobi yango eloko naza koloba na korepete yango lisusu soki lelo
mboka ezali kokoma na pasi bo ezali na bangunja po Basali lolenge nini? Basali batalisi nini? bato lolenge ya Yokoni kosambela tamba na makasu te. papa journaliste tamba na basali makasu nini? elobi eloko Basali moko nini? te Basali tamba na nini? makasu eza na matoi te eza na miso te eza na makila te eza na mai Ongelo te bani elobaka ba te te résultat te tout comment. papa journaliste Ba pesi ba résultat. pesa ngai nzela nayebisa bakongole baafricain oyo baza na vision ya koyeba oyo nini elingi eleka na mboka na biso mpo soki omemi nga ngambo wana nakozala kaka na distraction oyo ya kodevie solo nakende na nzela ya mabe mpo kuna moto oyo mpenza ayebi nzambe afingaka te moto oyo ayebi nzambe azalaka moto moko asalaka richesse ya koyoka moninga na ye ngambo wana bayokaka bato te ngambo wana basali mokili tomoni ke tozwaki indépendance na 1960 lolenge mokili eyebi lolenge bakongole baafrikain bayebi mais lelo tokomi na 2024 donc 64 ans toza na eloko moko te tomarche na kati na indépendance na biso toza konyokwama toza koleka na baeta moko ya pasi me bandeko baza komona kaka malamu ngai na ye etumba na ngai na bandeko bangunja te liboso na kozonga epai ya bangunja na talisi mosapi na ngai nde epai ya katolike mais soki yo lobi catholique bangunza bon lobi te mais distraction oui eza distraction oui eza distraction na ngambo ya bandeko bangunza mais bandeko tozwa banzamba bakota nzela ya kingunza nalobi tozwa bangunza tozwa katolike bakabwani na likanisi nini mais yo moko yebi ke bayokana te bango basengaka mpe mboka soki lelo bangunza balobi ke baza na solo na kati na bango mpona nini balobela katolike te ti tokóma na 2000 tokóma na 64 te nati papa journaliste pesanga soki bamoni ye te ndeko journaliste mukeni kotia nga na distraction te yango nalingi nalobela mpe bino bajournaliste lelo nakolobela catholique nalobeli gouvernement na biso nalobeli bangunza nazongi mpe epa na bino bajournaliste voilà mpo bino bajournaliste mpe oza bachasseur nasombi masasi na ngai napesi yo chasseur kota zamba ntango napesi yo masasi yo kota zamba kokende kobomela ngai nyama ya muke te bomela ngai nyama ya munene mpo nazala na posa mpe nasomba lisusu masasi napesa yo kota zamba bino bajournaliste lelo boza kosala mosala oyo epesamaki na bakoko na bino bakoko balobaki likambo oyo ekoyebana na bajournaliste me makambo bozali kozwa ntango bozali kozwa oyoki oyo me loba verité bino bajournaliste boloba verité président de la république lelo po ayeba makambo oyo akoyeba nde na bino bajournaliste na ngambo ya bandeko na ngai bangunza natie nano mopanzi ngai na katolike kitawala ndeko par exemple banzi alakisi fungola azana fungola te alakisi fungola na kingo papa journaliste soki azalaki na fungola mbele Kongo ebiki azana fungola lelo ba élection eza kosalema désordre yango wana na gouvernement na biso bato bango wana baza kokufa azana fungola ndenge alobi azana fungola este bandeko na biso basili kuna makanisi ya mondele préparation ya mundele sikoyo aza kozonga na Congo koya ko installer boyoki yango très bien siko ye fungola na ye wana azozela mokolo nini ya kofungola ke mais de même que ça peut même discours peut côté peut ta wala non débat papa journaliste baloba ke bon bango bazolo bato kasi basala totikeli bango même kasi basala pe to mona lokola pe babimi pe batika pe bafanda nye basomona mboka ezoko makana pasi bangunza bafanda nye batika kitawala asala musala mais depuis bobandaki déjà bile ça ndengeni papa journaliste eloko na lingina loba lelo ezabo ouais allez-y nazolobela gouvernement congolais lelo tozwi président Félix yende moto abimi président toza komona ke yende moto abimi président wana yaki pona moto moko te aza ko gouverner Congo mobimba bazamba nyoso ya Congo président salaki liboso na mandat na ya liboso asalaki consultation wana totala azana bato ya yambaki ndenge baza kopona bilongi ya bato nzambe apona kelongi ya moto te
gouvernement congolais azako miye baye na place na yete gouvernement congolais azwaki mpifo wana lokola tozwi ba président bazwaki mpifo wana na nani bazwaki mpifo wana bakoko babundaki mouvement kitawala nde bundaki pona libération ya l'homme noir siko mouvement kitawala toza ko senga ba audience toza ko koma pona mokonzi ya mboka ayoka biso pona buzo ba esila na mboka alingi koyoka yango te mais na moni mpela yeti mpela yango yeye mpela peto moni voilà. Nini mayelo voilà. Nzambe pe atalisi ke milimo mai balobi nini Nzambe pe atalisi ke mokili na ye ayebisaka na Noé bato baoyo bazalaki na Noé bamonaki pe conséquence biso pe kitawala tozali koloba gouvernement lingi koyoka biso te fo Nzambe pe atalisa po bilima ya mai oyo lelo boza kosenga na mboka oyo ndeko alobi aza na fungola ye aza na fungola atalisi bato nini na fungola na ye na Congo pe na Afrika depuis 60 bakoko bakotaki zamba na 1961 pona kobomba ilaka ya Congo pe Afrika noire pona libération lelo biso tobimi toye kosenga gouvernement congolais yamba biso po mokili na biso tolongwa na pasi nyoso oyo ye aza na fungola ngo asimbi eza ya nini weza makambo moko ya distraction toza na posa na catholique bandimi ya catholique baza la témoin na makambo toza koloba moni livre oyo engagement de l'Afrique disolo ya papa koko na biso koko Simon Kibango ezali yao eza na kati yao omoni livre oyo lisolo ya musulman eza wana lisolo ya catholique eza wana lisolo ya babeta ndenge ni kaka ndenge toyebi ou bien papa journaliste catholique alongwa na mboka na biso posa na biso ezali ete catholique atika Congo atika Afrika senko wana ekweya gouvernement sala mariage na mission na église indépendance toyoki awa catholique nani bangunza mouvement kimbangiste mouvement biso pe kitawala mouvement toyoki pe bandeko mosusu bazali mipandi mouvement siko mouvement nini oyo ebundaki na gouvernement belge pour tozo indépendance maloba ya Emery Patrice Lumumba oyo abetaki discours pona kokanga mondele eutaki na mouvement nini eloko nazali kotuna ba congolais bazali ko embrouiller bato pamba bon gouvernement ngana na posa na bandeko nyonso wana te posa na ngai ezali senko ekpeya etika esika wana eza ya bango te po ba livre oyo ba bible oyo ba bomba kitawala to sombi yango to présenter yango 2000 ans de christianisme yango bible africaine yango engagement de l'Afrique yango bandimi ya catholique baza la témoin mosala na bango sei nini esiri bangunza batika nano makambo o baza koloba balobi ba prophétie ebele esimbi te bokuyi kotika te makambo elobani ebele kobanda gouvernement ya Kasavu ti lelo tokomi na 5e président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo ba prophétie eza kokweya kaka kokweya siko tokokende kozwa kimia na Congo na Afrika mokolo nini gouvernement salaka ye moko te gouvernement salaka ye na église na ye na mission na ye tenganga lokola pape azali na Europe siko tango gouvernement na biso président lelo azako bunda bitumba abunda na nani yonganga oza komona ke ozanganga ya solo na mboka na yo bato pe baza kokufa kinganga na yo wana mosani noza kosela biso ozomona ke eza eloko moko te mais kitawala toza na posa to libérer mokili oyo eza na maboko na biso oboya lelo oboya lobi kitawala ndia ko libérer mais ça le rôle ba parti politique non bande comme ça pour mon ngo ça le rôle parti politique papa journaliste il y a par exemple AC Carolo Bapeke non et biso boye bande ko église de réveil qui bango danger oh na benga avec église d'endorcissement bande ko il y a ba musulman pe bango danger bande ko ba kimbangiste pe bango danger papa molimo santo azali mais ndeko journaliste na lobi ko ma peuple yokana yebisa yo catholique ezali église coloniale protestant ezali église coloniale musulman na yebi mission na ye oya yaka na Congo ba église wana oye yaki ko yako coloniser biso elongba na makambo na biso etika gouvernement na biso li donc tout ce kaka na église kimbangiste tout ce na kitawala papa journaliste kali na na Afrika na Afrika mobimba église ezaka kama gouvernement akobimisaka église moko
soki bolingi kozala kaka bino moko baninga bakende bazala te moyindo nyonso esika azali partout église ezaka moyindo nyonso soki tokie na mindele kuna catholique protestant bazwi mokili na bango kuna Angleterre na nani bazwi mokili na bango soki tokie pa ba musulman bango bazali kosalela nzambe na bango ba ala na ba kuna bazali kosalela Elohim na baoyo kuna bazali kosalela nzambe na bango ete Buddha siko biso na Afrika tosalela kombo ya nzambe na biso nani kombo ya nzambe na biso na Afrika nani natuna bande komotuna nzakomba pungu tolendo boye na boye waneza kombo na biso non waneza ba kombo ya nzambe te waneza kombo ya nzambe te oyo batu tomba belelaka na kombo ya pungu tolendo na linyi soki obeleli na kombo ya pungu tulendo résultat za te otangi kombo na yete kombo ya nzambe za secret voilà pungu tulendo okoza résultat moko te otangi kombo mungu baba oza résultat oza eza na eloko moko te do bande ko na biso na lobi yo kende na catholique na protestant kende na catholique na protestant basalaki Elohim tango bazali kosala Elohim miracle ezali mibale réparation na création biso tosambeli pungu tulendo wapi création na Afrika na Congo wapi création tosambeli pungu tulendo soki bande ko baba rien eloko moko te kombo oyo bakomawa nzapa pe rien eloko moko te ekomarche na kati na eloko wana secret ya liloba ya nzambe ezali na nzoto ya mwasi na mobali kombo ya bakuku na bakuku nde tolobaka potobelelaka bakombo na yesu nalobi tobelela kombo ya bakuku wana mondele ayaki na miracle mibale réparation na création biso pe tobeleli na kombo ya pungu tolendo tozwi nini mombiyanda tozwi nini siko bino bobelelaka na kombo ya wana te bobelelaka nzambe te toyoka ngai na pungu tolendo te bobelelaka nzapa te nalobi papa bobelelaka te nakoki kokende na losambo eza évangile te losambo eza eloko mosusu évangile eza eloko mosusu tango nazokende kote ya bato na kote ya bato évangile mais losambo ezali eloko mosusu nakoki kote ya bato losambo na évangile te eza makambo mibale évangile na losambo tokosambela lelo na Congo na Afrika il faut toyeba oyo ezali koleka entre mwasi na mobali miracle eza nde wana na kati na mwasi na mobali po soki secret ezalaki te balingaki basala mama na tata bakota na chambre te bakomaki yango na bible te ye akomeli biso nzakomba nzambe tobeleli nzambe combien d'années tosali miracle nini mais tango tokokende na secret po liloba nzambe eza secret lelo bandeko bazali koboya yango bosali mokili 64 yango eloko moko emarche te biso toye na mikolo oyo ya muke tokobelela kombo ya nzambe wana ezala na mai ezala na mokili ezala na zamba nzambe wana kopesa biso réponse ete biyano ekoya bana ya mayele bakoma ba créateur donc jusque là non bobeleli te alors biso tobeleli te toye na procédure toye kotalisa gouvernement congolais procédure po likambo ekosila nde na gouvernement lokola président lelo bovotaki bouti kovote tovote président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi non bobeleli te ava biso tosala mosala na biso mariage esalema mwasi akokende na libala sa baanule ye te mission ezali nde mwasi gouvernement azali nde mobali lokola catholique balobi kuna Maria et Joseph Ada et Eva elingi koloba nini évangélisation na administration Maria Joseph ezali église catholique na gouvernement belge bongo gouvernement congolais église na ye kombo na yango nini église akuyi kobimisa mayele na ye pamba te soki mariage esalemi te il faut ayoka na anu oyo kitawala azali koloba ezali nini kitawala akuyi kobimisa mayele na ye na kati ya ba désordre oyo te po bato nyonso baza wana bazangi bosembo lokuta na lokuta yoka kombo bapesi kuna na biro na bango biro politique bato nyonso bakoti na biro wana baza lokuta bato a vérité baza te basali na nzambe bakoti meme na kati ya biro politique kokende kosala makambo oyo ezwa kokwisa lwa ya nzambe ngai kitawala na bimisa lwa na ngai moto mosusu oyo ya lokuta afandi na biro wana aza kolia aza komela ngai na bimisa mayele na ngai na pesa ye po ye akoma mutu munene te
kitawala toza kosenga na président Félix Tshisekedi ayamba biso to bimisa Congo na libulu, Congo eza na kati ya libulu. Voilà, c'est-à-dire que pasteur là batu ba longola ba kombo ya bolobi ba nzapa ba nzakomba ba Tulendo ba kombo neto notanga ngoli suspe. Yokana yebisa yo tokotanga ba kombo wana na ndenge nini. Na baluba babengaka moi nini. Bazana ebengeli na bango ya kobelela moi. Na basuiri babengaka moi nini. Bazana kombo oyo babengaka moi na langue na bango. Biso na bangala na bamongo tobengaka moi nini, tobengaka sanja nini. Donc bato na bato bakobelela na kati na kombo ya miracle ya Nzambe wana na kati na moi na sanja. Ndesika miracle na biso ekobima. Miracle wana eza mosika te, eza na kati ya nzoto ya moto, eza na kati ya nzoto ya mwasi na mobali, eza mosika te. Toza na 3 kaser ya muindo ya pembe pe ya makila. Miracle ezali mosika te o tokobelela tokotika ba kombo yo mindele nde bayaki na yango baye kotalisa biso bobelela na kombo ya nzakomba bango bayaki na miracle mibale ete réparation na création biso tobeleli na kombo ya nzakomba 64 yango yo miracle nini biso tosali makambo ane ekosila ndenge nini gouvernement congolais liboso akanga ba église nyonso ya catholique elongwa kati da gouvernement na biso po yango nde eza kotia biso na désordre yango nde boti ba église oyo po esalaka désordre oyo na mboka na biso po mokili na biso ezonga na bomu toza na posa na gouvernement congolais alongola catholique na esika wana kolo esika wana ezali kitawala simbi miracle ya création na réparation kitawala kobelela Nzambe wana ezala gouvernement ya mai ezala gouvernement ya mokili ezala gouvernement ya zamba ezala gouvernement ezali likolo ete na kati ya sanza na moi nyonso oyo ekoleka na Congo ekosalema eloko moko te mondele ayebi pape azali nganga Nzambe aproclamer indépendance na biso aya koloba église oyo penza sengaki indépendance epa na ye aya koloba yango vérité siko biso na biso atoza kopotana topotani ta molai tofingani basali na Nzambe bafingana kate soki osali mabe na ye na ebisi yo mabe na yo tika mabe po na makomi kuna balobaki na biso ete olinga Nzambe olinga moninga na moto kotalisa bolingo ya kolinga moto ezali te olingi Nzambe yo mona Nzambe basali na Nzambe oyoka na television moto azoleka makambo wana moto wana lobi akomona il faut to sala yebo il faut soki oyeka na vérité na Congo na Afrika balukeli yo banzela ya koboma yo mais Nzambe wana oyo asalaki mokili aye kosilisa likambo ezali kosala na préparation baza kosala wana ete mindele bazonga baya koinstaller na Congo tozwa indépendance toza iso indépendante faut pas bien ko proclamer indépendance na biso. Voilà, merci mingi passe alors vous les bandits le lenge nini bato bakoki ontembo est-ce que ba message ezali pona vous la oyo déjà bino déjà bakoki olobaki tala to lobaki boye tango makambo ko sama baye bake vraiment Nzambe ya kitawala. Oui papa journaliste soki penza pona bongo na ya na télévision awe pa na yo na lobela yo likambo ya élection oyo ke basi ba triquer depuis bakenda kozwa ba machine wana na mboka wana yango wana tricage monaniti tricage des essais monaniti lokuta ngonga na ye koki message na biso ezali moko na koloba makambo ebele eza na tina moko te pona mboka na biso buzoba oyo esili message ezali kaka tango gouvernement oyo eza kobanda église nyonso ya catholique esa nini ekangana bakende na Vatican ngonga na bango ekoki engagement de l'Afrique babombaki yango pona nini bandeko baboyaka toboyi bible tomona makambo baza kosala eza kaka ndenge moko eza ko marcher na eloko moko te Bible africaine etindi biso pa payer moko moto akomaki yango botika Afrika basambela Nzambe oyo bakoko na bango bayebaki kosambela 2000 ans de christianisme elobeli biso lolenge nini biso tokoki kolonga na kati na colonisation ya mindele tozonga isusu na makanisi na bango te message oyo na kopesa liboso na gouvernement na biso pe na président na biso oyo toyambi lelo ya ayaki wana po na moto moko te ayaki wana po na bato nyonso kitawala tozali kobelela butu moi po na nini président Félix alingi koyoka message na biso te conséquence ezali koya yango wana makambo ebandi mobulu ebandi mais toza na posa kaka na catholique
ngana zana etumba mosusu te message ya liboso ezali président yamba nano biso kitawala ayoka nano biso po biso tozali kaka ba congolais tozali pe kaka ba africain tozali pe kaka baindo lokola bango toyebi makaso ezana pe na bazamba na biso toyebi pe banzete nyonso bango pe bakumisaka wana eza pe na bazamba na biso lokola na lati oyo eza nini eloko na lati eza nini oyo eza lino ya nkoi oyo eza manzaka ya nkoi siko soki na tosi liloba ya nzambe te nde makambo oyo libere mboka na biso oyo nyonso tosala ko eza ba aventure eza ba aventure donc olata nini na kingo soki olati tosa mibeko tosa mibeko loba vérité likambo oyo yebi te ko le liboso na yo bato boko biloko nyonso balata ka wana eza na ngote ya eza ba grimace ndeko journaliste na yebi so vérité lelo donc olati boye soki o nyonso eza ba donc soki bosembo eza te po eloko yokana yebisa yo eloko mosusu ayene eloko mosusu abatama na bokoko na biso bokoko eza mibale bokoko eza mibale bokoko oyo ezalaki liboso bakoko balinganaki te ya kobomanaka oboma mwasi na yo oboma mwana na yo eza pe kaka na biloko oyo donc bokoko oyo eyaki mpo na liloba ya prophète eritere fort eye ndenge tozwaki message ya nzambe sango malamu eye elongoli bokoko ya kosopa makila lelo makila eza kosopa na yo ozoyebisa biso lobi bokoko ezali eza kobatela biso bokoko nini ebateli biso liwo bandeko baza kokufa butu moi yo mpe oyebi bokoko mpona nini okoki kosambela te mpona bokoko wana ebikisa milimo wana biso mpe toye kobikisa afrika gouvernement na biso nalobi tobikisa ndenge nini yo lobi yo le même mbadi te tozana mbadi même kaba liboso ngana sala miracle na ngai gouvernement ayoka message na ngai pona yebisa eke désordre ezali na mboka nakoki kosala eloko moko te sa bato bafanda nye gouvernement atambolaka nde na mission na ye catholique atambolaki na gouvernement belge na ba église protestant maternité kinga bimaki wana siko gouvernement congolais azwa indépendance église na ye oye sengelaka ye indépendance kombo église ango nani kombo église oyo esengaka indépendance nani kombo église oyo esimbi secret ya kolibere bato na bombu kombo na yango nani me kitawala tozali kosenga ata oko toyebi makambo na bango te nde bakoki koyamba biso te mpo toza na emo ya koloba na mboka oyo te naza kosenga na gouvernement congolais ayamba kitawala toza na secret oyo toye mpo na buzoba esilo tosilisi makambo nyonso mpo na kotalisa mokili kimia mikolo ya suka ekoki lokuta mikolo na ye ekoki nzambe azali tolati bokoko tosali boye bato ozoboma moto ozokana moto olingi moto te olingi ka nzambe yo na nzambe bokutana wapi nyonso wana buzoba wana kitawala tolingi te towana posa na président Félix 081 52 38 784 081 52 38 784 bandeko bisika bozali partout nayebi ke bokosilika ndenge bomesana kosilika me kitawala aye pona catholique etumba na biso ezali pona catholique balongwa na Congo na Afrika po désordre nyonso eza koleka meme ba élection meme ba konzi na biso baza kokufa meme ba Emery Patrice Lumumba bakufa meme ba président Mobutu bakufa meme ba président Kabila bakufa likolo ya catholique toza na posa na catholique elongwa na mboka oyo kitawala na gouvernement basala mariage ba proclamer indépendance na biso pape azali mosali na nzambe lokola akomaki Bible Afrika akomi pe 2000 ans de christianisme yango oyo pe engagement de l'Afrique baya ko proclamer indépendance na biso. Merci mingi ezalaki bel et bien papa qui le kelemba mais qui un peu répondre na bamituna na biso vous allez comprendre les masoules de côté grand merci na biso nous merci ko na ko répondre à l'invitation na biso merci na livre un peu même biso quand même un peu de référence oui bande ko batanga livre oyo bakende basomba 2000 ans de christianisme basomba Bible africaine baboyi Bible papa journaliste eza ko sala biso passe tokotanga mondele nde na makomi na ye tokobenga na katolike na makomi oyo bango bakomaki oyo akomi eza pape siko indépendance yango na bango na mboka oyo bazwaka na livre nini
batangi bible trop balembi batangi bible trop balembi siko to sala manger déjà ba yebi yango déjà bon biso bato oyo basimbaki bible oyo pour tozana secret na bible oyo toye to panja mteke wana ete catholique mosala na yesi tolobeli gouvernement na biso président Félix akanga ba église nyonso ya catholique soki plaza na tembe bokonzi na ye pe komona yango makila ya bakoko nyonso basopana 1909 ekozana mutu na ye soki akangi église catholique te soki président Félix na lobby yango soki président que dans le moment où il faut tout ça la président moko panafricain président oyo aza indépendant ou bien aza dépendant président Félix aza indépendant donc c'est à dire qu'il faut président aza akota mamba bokoko na lobby yo papa journaliste tuninga il faut président kota makambo ya bokoko ye azwaki pouvoir na nani président komaki président lelo 5e président bazwaki na nani bakoko nde babundaki tango bakoko babundaki na gouvernement belge mundoki ezalaki te siko mundoki eye kozwa valeur liloba ya bakoko ezangi valeur président Félix na pesi ye message soki ayambi message ya kitawala te asala 5 oyo soki ayambi message ya kitawala te asala 5 oyo asisa ya soki makila ya bakoko esopana na mabele oyo soki ke église moko eza na secret ya indépendance asala 5 oyo asilisa ya. Voilà, donc tout le monde il a le message bande ko kitawala bazali vraiment ko senga bazali ya bango bazali be bakongomani babunda pe pona vraiment boka to yebite famille papa za rapport na bana nyonso déjà pas si bon qui que les alliés pas si peu na bango pour na nini mama beaucoup pour ça la considérer te yebite qu'est-ce qui se passe. Voilà, merci na bino nyonso mtsintsongo wala la biso pourquoi pas maman na biso ki ba maman na biso Brigitte bazala wana ba maman Limbaya Bibiane bazala wana ba maman Kuba bozala tellement belé ba papa Sunda papa na biso professeur Nzinga bozala kana belé pour na biso la grande famille Karine Kinamba Kinamba to pesi no mabote belé maman Bibi Chewunu l'ingénieur en père azaki on équipe technique pour ba haut-parleur ceux de biso bien beaucoup ça merci mingi na grande équipe na la bien tout cela ni Cocorico, depuis quelque part, Azali un peu pour Kengedi là-bas, beaucoup à une prochaine numéro avec le même plaisir. Bye bye.